C'est la bonne musique, des gros bisous à vous, bonsoir, bonjour. Ce n'est pas Hermoland de la Bisso, vraiment, c'est votre humble servante Jolicia Sampi. Ça me saute parce que combo 2 ou 3. Là, vraiment, je dirais un grand merci à ceux qu'on appelle de la nation Tonton Bandaye à Pichu Mangaya. Pour comprendre Nicolo parce que na lingi tellement non linga tellement Pichu Makasi on a non bois qui va nyonso. Merci à toi Marcus de m'avoir accompagné vraiment héros vraiment dans la place Toza Moussala, donc merci vraiment. Merci Namsala Nayo. Merci à tout le monde. Nous sommes en Jolicia Sampi Mingi. Mais les lots vraiment dans mes bêta il solo na brigade Sarbati. Brigade. À mon ami, qui était à ça la bémission. Tout est à la tête. Pourquoi ça la tête? Les à la mission sous ranking moi et bimi boyo à ça la qui boyo ça la boyete. Pourquoi? Les tokende tokyo bêta né ma solo vraiment expliquer biso pourquoi ça la raté des mission sous Azalaka. Et puis avant de commencer, je ferai aussi mes gros bisous à ceux qu'on appelle Enoch Moum. Merci pour la patience. Merci de votre opinion sur des qui va chroniquer, sinon va chroniquer va c'est bella. Mais par rapport à R, par rapport il y a place aux allées vraiment. Nabike, vous êtes belé, vous linganga, il a vraiment dit Nabisakibino vraiment. Aujourd'hui, on va aller parler avec Brigade Sarbati. Mais Brigade vraiment l'homme il est que pas vraiment. Brigade c'est une star. À mon anaté, à un bras téléphone T, à ça la émission T, mais le vraiment la comme dans cette émission. Mais avant de commencer, je vais aller dire bonsoir. Bonsoir Brigade. Bonsoir maman. Goni. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Ce qu'on a tout nanan, on va na banda non. Yosko mon anaté, à ta téléphone on yambati, à toi proposer émission ça la T. Pourquoi c'est dit à quoi tout ça? Bon moi quand ça l'émission T, ezala ki na ezana tina. Tina yango personne baniko limbolango awa eza moi pasi mingi ebele ba osepela pete ebele ba ofinga ebele ba roina le roi na message na ngote yango moi na garder yango 2017 ezaki année moko ya ba contre-temps makasi na sala kata moins plus ou moins na sali au moins ba 5 tours ya ba hôpital on a kota ba kao mais na rolo ba yango te na misha ba tozaka ke et parmi les forces, ils ont la paix qui n'a pas traité, on a mis sur bateau. Mais ça n'en peut jamais trop tard. Oui, à ta bon, oui, vous allez na réponse. Professionnel, la cause c'est les bonnes choses. Mais comme chose la rôle au bayango, bah tu vas comprendre. Musique na biso, ils ont un bitumba makasi. Qu'est-ce que vous allez dire? À ta place, ma musique bazala que l'homme est salemi, ma musique parce que vous allez belé aux ala kati. To sangana pe trop. Obi nga musique na banda obeta, on a beto musique nga banda obeta. Nga beti musique oyo. Vena biso jibem pia na papa chéri. Azana batu na ye. Owe ranson, bazalaka na batu na bango. Papa Wemba, que son âme repose en paix. Azana batu na ye. Kofi Olomide, azana batu na ye. King Kester kwa mambo. Azalaki na batu na ye. Nga na beti déjà musique oyo azalaki ya ba guerre ya grave. On a prouvé que nous avons tout essayé na mboka na biso. Et au périmètre ngani soki eloko mo esala magia sika eza di nouveauté. Eza makambo to so sala déjà. Yango mo makambo to vivre regarder vision, tout ça na vision mon côté. Excès ko sangana pe wana yango to créer la so ba problème. Division entre biso ba jeune makasi. Eza makasi. Biso a émission to za to metema ya mikuse. Ngande na za bona ko confronter na ozo mona ngana ne grandisando. Ne grandi na zando.
Je n'ai pas compris. Ah, ok. Combien à qui? Lingwala barumbu na zana esprit mo beto na zo mona muto sala bêtise na facilité ya okanga yemba mona lia. Moi longola qui soit musicien. Alors na musique on est comme bête zo comme senga mutu tout. Un chef de l'état, un chef et senga toujours faut passage base à la balle que chef senga tambola raboy azala raboy. Et ça parmi ba conseil au ba conseil na ngaba lobela ranga na lingi makambwana te problème na ko perdre contrôle le que la bongote na préféré na vanda et ko changer le roté na ko vanda na zo vanda na mo na pena batuté lemso nzamba sunga mo 40 chaba mo ekota ki na pe car mo pa 40 chaba na pe car mo 20 chaba na so lela na ngate ngo bakate question na somba yango ndena le kaka batu na sombeloko ya nini e ba lobela nga ya sopili susu biso basopa yango mo na animateur mon animateur ya on va fêter 47 c'est un eza makanisi parce que banandu le bomwana na ba pepe kale batebele bele donc na longa pe l'école pour la musique donc il fallait na dernier ngonga nzambe penza beta ngonga pour na répondre penza penelo kwa mwana no basango mbangu basango mbangu mamelo mbangu bandimi mbangu la lacrymogène. Au moins, tu as mambo politique. Oh, mais non, non. Mais inspiration, surtout d'abord artiste. Artiste doit inspiration partout. Comme maman l'équipe, maman le bita créé là. Mais alors bien, on est dans une idée là. Et inspiration. Inspiration, il y a quand on a sali makambo boya seka ki yango ya boule. Basango mbangu mamelo mbangu bandimi mbangu bisope mbangu lacrymogène lacrymogène mais bina lacrymogène vraiment brigade tobeta non suka ona zo sala ye ndenge stone kwa vita za na sengo nango ndenge trésor ni mana ngondo papa na Tracy aza na sengo na yango ndenge Berlette ni mangondo aza na sengo nango ndenge Yves Njoli Dani kwa suivre Pisco Prada ndenge nani Basilengi alinganga na tambola to bundaka to tambola makambo ndenge Gindi ya kosepela Gloire Sébastien ndenge Stone kwa vita oza toujours na makambo c'est encore normal. C'est bon, merci beaucoup. Mais brigade depuis au tiki la biso ba clip yani ba position ce soir wiki ba misusu au tika ngoka bongo mona na isute atena TV vraiment. Et ça fait partie ya makambo wana. Ngai moko na pasaki na télé na yelo bela bino na bi affaire à rando yango. Et après ndenge na ebisibino ke d'ici 3-4 matin awa makambo yo za changer. Mutu toza na besoin bien ngata koleka na télé tozo expliquer ba programme na biso tozo sala. Toza pressé na mutu te. Nazo kende poto kozonga na ngai concert à biso photo ke kisangani. Tozonga toke Lubumbashi nazu ba petit oyo na makambo to ni biso ko lobaka te. Moi 6-7 petites oyo. Naza motema ouvert envers bango to tambo na bango na mboka libanda. Si eza grave te, eza longa makambo to solaka na ba to yebi jendenge ya. Eza grave te. Kona poto okeka na makambo musique ou bien okeka d'abord contrôle na nzoto nanga après na profiter ko sala ba clip. Il y a single auto zo linga to lancer. Single au ba chanteur ba yembaki na kena sala ba clip na kuna na générique nango bata mabanga na boaki o azana besoin d'éducation akopousa na tangi kombo na yeto sali mo 2 semaines na zo Kinshasa na tourner sur na bango ba clip na zongeli su poto na kena solo ni avion na mpova to yokani ndenge to solo ki to solo na ndenge bien papa to tache makamuse tout kumbeli et ça jamais trop tard na ko koleka na télé pour une répétition au moins toujours répéter tout ça la plein boy avant tout ba to baya te ça kabo ambiance ça la pekaka na ko leka na TVP le ko na leka na TV o na za boy mosi longtemps ozo souffrir na makambo mo boy au monte ko ça ne le ko moko te c'est mieux que to batama on comprend que ndoko so ameki na gauche na okanga na droite so aye na droite ko to na okanga na gauche et donc on sala que na vanda pour na comprendre que makambo za boza c'est tout ça t'arrive à des fois ya ko sala ba featuring au penser pe ko sala ba featuring na ba musicien na biso congolais. Oui, pourquoi pas. Ngai déjà les artistes de Bordeaux à la Côte d'Ivoire à Betagelo na ngamo boy sali Moussa na ngwe ko sala et ba projet c'est belé. Mais ça qui a besoin d'abord dans l'accent là-bas de quoi je suis capable au niveau permettre ngana sala et yango na sala ki mais ba featuring on a mon roi ba tout pe senga ngo petro pourquoi pas to sala sala on a ba faire ba d'accord na ngoto kumba c'est bon c'est tout.
bon, ça te fait quoi, un fan d'accord, mon orchestre, moi, ou t'as quelque part au monde instabilité, moi, beaucoup de kuna, bah musicien, bazo, mais la thésara musicien, il y a qui mission, qui. Bon, le problème tout ça, c'est l'épidémie, hein. Nous avons passé une épidémie à Ebola. Si vous avez une épidémie, moko, artiste, tout a besoin de l'orchestre. Nous avant ça l'orchestre, il faut oyer qu'on la paix. Koye ko le sengi karaté. Oyokeli oyekoli moi 5 ans, 6 ans, on s'allie dans mon orchestre. Biso beti ba 17 ans. Na apprendre ndengani basala ka rumbe pa Koffi Olomide, na apprendre ndengani poter na scène. Il faut tellement ndengani balaki singa yango et na vandi makambo ezaki projet na ngate ye na se décider oui na comprendre quand même batangisinga boy na ko sala pe boy. Les autres dans l'épidémie moko mutu to na besoin alongwa asala orchestre. Moi pe repekisa ngo exactement. Pour biso batu bota ba artiste oti. Si. Mutu na muta oti na tata na maman na ye. Le problème est na basa zo tambo na bango, baza pe na besoin. Il faut sombela na nu avion. Est-ce qu'on sombe la moto avion non yo mo sombe na avion qu'est-ce que ça là? Jamais. Problème tout ça on a en communication on tout ça on na ba artiste mais ça on normal ça makambo to kuta to kolemba ngote ko zala mettre peut être conseil ozo mo neza bien et côté c'est kazo kende ton pas ko mona ke simbité tout ça ka to kolemba te to singa lelo nde na za Koffi Olomide ko lembanga est-ce que les rois de l'Afrique ko lembanga? D'accord, merci beaucoup, Brigade. Vraiment, comme on signale, on a la régie. Ni n'avons vraiment encore retenir un passage dans l'émission. Passage, les gens qui vont retenir que Brigade, comme on a été, Luboso et poste téléviseur na bango, na banda kuna bango na ba télé na bango na banda ko lekate, ba yebake moment nyos tout on a besoin au monde ngai message, ba au monde ngana ko apparaître, pe ko pesa message ko senga. Nazo lancé single auto sala yango animateur suka to juillet rappel en anglais maman va comprendre mon nom Babs car brand new be elegant sex machine do and move and 1 2 3 4 Aguillon de filles Aguillon le à la sex machine Aguillon le Guillon pas Aguillon de filles Aguillon le animateur suka nazana yeo passe maele na ngezo vanga 74 c'est pour moi ma salutation la bateau bande 1 2 3 Babs car brand new be elegant sex machine do and move and 1 2 3 4 Guillon le Aguillon de filles Guillon le à la sex machine Guillon de côté à la tout à la bouca à la bouca à la mouette à la mouette à la tout à la tout Guillon maman la animateur la sur la bête. C'est bon, moi, ma salut. On comprend pas. Moi, c'est que tous les moutons attendent à ce pays là. À la toute, à Guillon. À la Guillon. Merci beaucoup. Là, c'était Brigade Sarbati. Hein. En tout cas, il faut comprendre que non, il y a plein de monde ici qui va l'émission vraiment. Tokei, Karadne, Tozo Kende. Matisek Nangeza Pinzambe. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Matika Sorokabo. Azo signalé, Batuka, on a coupé. On n'a pas fini, mais on coupe toujours. On fait le travail. Naza attaché de presse. Naza partout et braté. Non, différence dans la bino nabango ezaning. Bomona que journaliste m'a sollicité par musicien. Et là oskoboye baraté. Peut-être parce que bina makas, ba kuna ba éviter que bina makas. Kobina kuna bina de la nation be mission na za Adolphe Dominguez na bina kotonga mongo. Donc maramoto comme tu vois. Donc on a pesi bino tumbo te bolinga matika son ye. Bye.
likungu na suka osopi maye asoki susu okwaki lisusu mambuka kono Alain Chinois, Tika de Sala Salabata, de Fiona Siva. Esther, hoje ali na posição do Vanda na Kits. Como na posição do Vanda na Kits? Na posição do Vanda na Kits!
ekonangai totika bibota-bota mpo tozomonana te yango moni bashake bazomema to biso mibali balakeli biso mabe ale bongo ozosila likolo baduko bosomana bongo ozosila likolo bituko bongo ozosila likolo masana bongo ozosila likolo na yo papa makwati maître Alpha Toma bongo ozosila likolo na yo bongo ozosila likolo na se likolo na ndulu bandeko na biso basi soko moni papa bimaki asali bêtise libanda à se protéger comprendre soki aye na ndako yo oza na besoin kaka zuwa to botabota yango ozomona mwa babétise ezosalama tro biso mibali balakeli biso mabe malgré balakeli biso mabe tokobala te nazosema na nzambe 2018 oyo efuna bana ologe batojak na matonge ejali bana sengi na ye yo kosenga te bana basi balakeli biso mabe ana mbongo zosila likolo baduma tosemana mbongo zosila likolo mbongo zosila likolo baduma Miguel Molumba za moto kosala ya masegite ya tala luketo bongo zosila likolo est-ce que kuna pesa na lala bongo zosila likolo masaba ya familio wana sale ya simo mbongo zosila likolo na yo Montréal pour former rythme body ozalaka na boye kuna otemamaka boye mbongo tosinda likolo na yo mbongo tosinda likolo na kene yaya